totelema lisusu mpona kobondela Dieu tout-puissant, Nzambe na nguya nyonso, créateur du ciel et de la mokili terre, na lola pe na se, toi qui as parlé depuis les temps anciens yo nde osololaki wuta et qui ntango na nous kala, a conservé ta parole, pe ta yo façon opesi biso originale, liloba na jusqu'à yo notre temps. lolenge ezalaki wuta Accorde ta ebandeli, grâce pe tozobika yango pour sasa que nous ipo. puissions en Pesa toutes biso ngolu choses na yo mpo nete na ntango bien la nyonso comprendre. tokoka kososola liloba na yo. Révèle-la nous dans toute sa Fungola profondeur. mayele na biso na bozindo na yango nyonso kowuta na molimo na yo Sont de toutes choses, oyo ezali même koyeba makambo les nyonso, profondeurs de la divinité. kotalaka meme oyo ezali bozindo ya bonzambe. Nous pensons à Nzambe cette boyenge parole beni biso ezali kokanisa liloba que oyo tu as prononcée. ebimaki na monoko na yo, Celui qui me suit ne demeurera pas dans les oyo ténèbres, azali kolanda mais ngai ya kowumela aura na la molili lumière te, de la vie. kati ya kozwa pole na Nous bomoi. pensons aussi à cette parole Biso mpe tozali kokanisa lisusu liloba oyo que nous possédons depuis certaines la parole prophétique. oyo liloba biso tozali nango na kati na liloba na lisakoli oyo elobi ete yango ezali kongenga lokola pole na esika oyo ezali ya molili. De manière variée, les versets bibliques Kotalelaka makomi ya ndenge na ndenge yango ekokisami na bomoi na biso. encore plus Biso zali kozongisa matondi nyonso koleka à l'enseignement que tu na puisses aussi, lilakisi oyo Seigneur, pourvoir pour tika ete na nzela na yango difficultés de chacun. yokoka kozala eyano mpona posa ya mokomoko, lobiko na nzoto na molimo kokangolama na o moko aza nango bosenga pesa ye yango mpo nete olakisi biso nyonso mibale oyo ezali kaka lelakisi te, kasi yo osalaki mpe oyaki nkolo kosunga ba oyo ya yo, yo konsolaki bango, yo kangolaki, yo bikisaki na nzoto mpe nkolo yo oteyaki. Nzambe moyenge beni, tika ete okoka komonisama lisusu lelo lokola oyo azali lolenge moko, mpe tika ete tozala na kimia na liboso na yo mpe tokoka komizonga katikati na biso, mpe tokoka koyeba ete biso tozali liboso na yo nde biso tosangani lokola lingomba oyo bazali ya boyokani na yo. Tika ete makila na yo ya mwana mpate ezinga biso nyonso onkolo, tika ete tokoka kopusana na oyo ezali etumbelu na ngolu mpe tokoka kosolola na yo. Nzambe moyenge beni, tika ete yo koka kosala mpe yo moko ozwa oyo ezali kontrole ya makambo nyonso. Fungola biso banzela na yo, yo yebi bapasi ya moko na biso, bulembu na moko mpe nkolo yo yebi oyo ezali ko faiblesse ya nzoto na ngai nkolo. Biso nyonso ozali kotalela yo, Nzambe oyo aza na nguya nyonso mpe ya bomoi. Lokola ndeko na biso azalaki koloba ete biso tokozonga na ba oyo ezali bomoi ya bomwana tozalaki na yango, pasi ekozala lisusu te, mabe ekozala te. Nazongiseli yo matondi mpona ete ezali mokolo oyo ozali kobenga biso tokoka kobima, oyo ete tokoka komibongisa, oyo ezali ntango yo oyei kovizite biso na nzela na ngolu na yo. Topesi yo matondi mpe tozali kosenga yo sasa epi yo ozala na biso na kombo na bule ya Yesu, amen. Bokoki kofanda. Je vais encore lire plusieurs écritures. Ngai na kotanga lisusu mwa makambo makomi ebele mpe ngai na kobakisa na oyo nyonso biso totangaki mpe toyokaki lobi na pokwa mpe na ntongo oyo. Mpe ngai nazali koyeba ete moko te katikati na biso akoka kokanisa ete ngai nazali mpona kolakisa nguya ya Nzambe te. Nguya eutaka na mutu te, nguya eutaka nde na liloba na Nzambe. Soki ezalaki lolenge wana te,
dépendant de sa Nzambe alingaki nde kobanda kosala oyo bato baza kotinda ye kasi yango ezali ndenge wana te. dépendant d'un ministère. Nzambe akangami na oyo mosala ya moko te ya moto te. Mosala ezali wana Nzambe apesi mpona bakoka kolobela biso kouta epai na Nzambe. Ils ont été apportés en relation avec Dieu. Biso bato bayokani na Nzambe kasi wana yeba ete na nzela na Nzambe bakozwa oyo nyonso Nzambe alaki bango na nzela ya ngolu na ye. Mais de l'homme, nous Kasi kouta na motu eloko moko tokoki kozwa ezali te. Biso tozali mpe na ntina ya koluki kozela eloko moko te kouta na motu. Nzambe apesaka lokumu na ye na motu moko te. Ye moko kaka nde abikisaka. Eza kaka ye moko nde abikisaka na molimo mpe na nzombo. Ye moko azali kobenga biso. Ye nde azali kokangola biso. Biso azali kaka na bisenga moko ya koloba kaka liloba na ye ya komema ngo. Mpe soki biso tosalaki yango oyo etikali ezali na maboko na ye. Mpe ngai nandimi katikati na ngai na pokwa oyo ye akosolola lisusu na biso lokola tata azali kosolola na bana na ye. Awa ezali makambo ya matematiki ya makasi te, ezali makambo ya pete alaki biso. Yawe ezali ete miso na biso efungwama mpe ezwa epakolami na ntina ete tokomona na ndenge Nzambe alingi tomona mpe matoi na biso epakolama na ntina ete toyoka ndenge Nzambe alingi mpe mitema na biso epakolama tozwa oyo Nzambe apesi biso. Mpona ete Nkolo alobaki ete bino bopambolami mpona bozali komona, mpona ete basakoli mingi balukaki bakoka komona oyo bino bozali komona kasi bamonaki yango te, kasi bino nde bomoni yango. Tika ete Nzambe akoka kopesa biso ngolu ete makambo etondisa lisusu mitema na biso. Oyo ezali lokumu nini Nzambe apesi biso tokoka kobika na ntango oyo wana komona ete banzela ya ndenge na ndenge ezali komona liboso na biso binzambi kasi kotalaka banzela oyo nyonso biso tozali kososola toba eske Nzambe azali epai nini Nzambe azali koloba. Nzambe azali na nzela na ye na libota na ye. Mpe nga nandimi ete na ntango oyo tozali komona ntango Nzambe azali na boyokani na biso azali kolakisa yango mpe azali kolakisa biso misala na ye. Liboso azali kolakisa biso banzela na ye, banzela nini oyo biso ebongi tolanda mpe na botosi soki biso totamboli na nzela oyo Nzambe alakisi biso mpe kaka na nzela wana biso tokobika misala na ye. Biso tokomona liboko ne ya mobali liboko na ye kotelema mpe kokokisa liloba na ye. Lokola biso totangi yango na mokanda na Thessaloniciens liloba oyo na bule kotalelaka na oyo ezali ntango na suka. Soki totangi na 1 Thessaloniciens chapitre 5 outa na verset 1. Kasi mpona bino oyo ezali ntina ya ntango mpe ngonga eza na ntina te bakomela bino na ntina na yango oyo likomi oyo elandani na oyo ezali na chapitre 4 na verset 13 mpona mpe basololi na biso oyo etali boyei na Yesu Kristo tokozonga na yango lisusu na verset 4 oyo ezali kelolo ya Nzambe mongongo na archange mpe bakufi na Kristo bakosekwa na oyo ezali yambo mpe nsima na yango biso nde tokobongwana mpe lisanga tokonetolama. Awa nde ezali Paul azali kozongela makambo oyo mpe azoloba ete awa ezali Nkolo na bino moko alobi me mpo na bino ezali ntango mpe ngonga eza na ntina te bakomela bino na ntina na yango mpo na bino moko boyebi ete mokolo na Nkolo ekoya lokola moyibi lokola na butu.
Nous avons traité très exactement le jour du Seigneur. Biso tosi tosololi mingi likolo oyo mokolo na nkolo ezali mokolo oyo ya kanda De la destruction. mokolo ya libebi Qui pensaient résister à Dieu. ba oyo nyonso bazali kotelemela nzambe ye akotelemela bango na 2 Pierre chapitre 3 na verset 10. Mais le jour du Seigneur Kasi mokolo na nkolo yango ezali koya lokola moyibi en lui, kati na yango wana avec fracas, lola ekoleka na kopanzana se dissoudront dans un feu ardent. mpe ba oyo na mokili oyo na mabele na yango ekozikisama na nzela na moto na misala nyonso ya bato bakokutana ntango wana oyo ezali ntango na nkolo Avant que ce jour, le Seigneur arrive, liboso te mokolo na nkolo ekoka kokoma voulait envoyer nzambe le prophète azalaki na posa atindela biso pour mosakoli rétablir tout ça dans l'état mpo commun. nazongisela biso makambo na ndenge ezalaki na ebandeli Cela est nouveau pour nous. mpe yango ezali ya sika mpo na On ne biso va pas tout de suite makambo signifier que oyo ce ya soit. sika elakisi ete Si c'est yango contenu ezali dans la kaka Bible, sika soki yango ezali katikati cela na est biblia très très vieux. Dieu fait que yango ewuti kala kasi nzambe nazali komema yango liboso na biso mpe ntango nango soki ekokisami yango ekomi makambo na sika mpo na biso sont réellement très très vieilles. nzoka yango ekomama wuta Que c'est kala que le jour du Seigneur. biso ezali koyeba Quand le temps de la grâce oyo ezali mokolo na nkolo oyo ezali ntango na ngolo ekoleka sera enlevé, mpe wana lingomba enetolami la destruction. mpe wana libebi ekomonisama na oyo ezali ekelami oyo na mokili oyo Et si nous l'avons lu, mpe biso soki totangi yango mais vous savez que le jour du Seigneur arrive comme tozali le koyeba ete mokolo na nkolo ekoya lokola moyibi Le Seigneur, mokolo ya nkolo toyeba ete nkolo akoya dans Matthieu 25, me boyei na nkolo ekozala lokola ndenge ekomami na Matthieu 25 wana ekozala bamongongo ya kolamuka ensuite les lampes sont nsima préparées, baminda une préparation a lieu, et ekobongisama ensuite obongisi moko ekozala mpe aller à la nsima rencontre de l'époux. ekomami ete bango bakende kokutana na mobali na libala Pardon, voleur. moyibi lingombe ekozala surpris te lokola soki moyibi aye te bango bakolakisama bakoyeba La parole est adressée à l'église. liloba epesameli na ngomba Un message. wana ezali mongongo ekoganga ya kolamusa bato ezali sango lokola ezali na Matthieu 25 bango bazali koyoka Ils sont dans l'attente mpe bango bazali komibongisa bango bazali kozela oyo ezali boyei ya nous nkolo sommes en train de l'attendre. mpe biso soki tozali kozela ye La surprise ne pourra pas être si grande parce que nous attendons à cela. oyo kokamwa ekozala makasi te mpo na biso tozali kozela ye Une belle surprise. mpo na yango ekozala mpo na biso kokamwa moko ya malamu Nous venons tout de suite soki tokomi na 2 Timote venir à plusieurs points. wana tokotanga mwa makambo ebele Les derniers temps sont oyo ezali décrits. kosolola na biso na ntina na ntango na suka yango ekomameli biso Nous lirons beaucoup dans 2 Timothée chapitre 3. tokotanga mingi na 2 Timote chapitre 3 Je veux seulement 2 Timothée chapitre 3, je veux seulement toucher les points. na kosimba mwa ndambu ya makomi na bane na verset 1 to ya yambo Mais tu sauras ceci qu'il y aura des temps yo mauvais koyeba à ete venir. na ntango na suka makambo ebele ya pasi Les hommes ekoya seront égoïstes bato et bakokoma bao bakabaka te bakozala na posa ya mbongo lolendo injurieux, kofinga baninga aux parents, bazangi botosi na mabota impies, bazali ata na infidélité, zongisa matondi te intempérants, kotonga cruels, koboma hostiles à tout ce qui est beau. oyo nyonso tu ezali mabe bango bazali kobika yango bazali kotelemela oyo ezali malamu Nous avons spécialement awa tozali komona au dernier jour. makambo nini ekoya na ntango na suka Justement, c'est dans les derniers jours, mpe ezali nde na ntango wana na suka ces temps mauvais, oyo ntango ya mabe yango ekomonisama dans lesquels tout l'ordre qui wana kotalaka ete molongo ya makambo nyonso batangeli biso est déstabilisé et oyo elobi banda depuis 2000 ans bato contrôlé
bamemami bakonzami na baoyo ezali milimo mabe milimo oyo ya molili nzambe na oyo ya mokili oyo azali komonisama na oyo nyonso ya mabe wana kotala ete bato bazali kondima te bazondima kaka bango moko bazala kosepela na yango yango ezali solo te kasi liloba na liboso na nzambe oyo ezali na moto eza kaka liloba ewuti na liloba na ye biso tokoki kozwa kondima ya boni oyo nzambe akoki koyanola nzambe akondima na binzambi nini toya kopona nini biso bongi na biso tobwakisa makambo wana nyonso nzambe akolanda te biso oyo tozali kosala kasi biso nde bongi tolanda oyo nzambe azali kosala kozala kati na eloba na ye tondima yango mpe tomikitisa liboso na ye oyo ezali solo oyo ezali solo ezali teke oyo bato bazali kolakisa lokola liloba kasi yesu azalaki koloba ete ezali kaka liloba na ngai nde ezali solo mpe alobi ete bulisa bango na kati ya solo na yo makambo oyo ekomami awa yango ezali kotatola ndolenge nini bato bakobika na ntango na suka ezalaka na nzoto te me kati na molimo mpe makambo mosusu elobami lokola awa tokokanisa soki totangi na verset 6 ezolakisa bao bazali kokotaka na bandako kotalaka basi oyo batondi na milimo mabe bango bato oyo bazali toujours koluka koyeba me bazali koyeba te eza na bato ya ndenge wana bazali koluka kaka ezali solo kolukaluka kasi bango bazali kokende mosika na oyo ezali solo mpona ete nzambe azali kopesa bango bazali kosepeli na yango te bango bazali koluka kaka mpe bazwaka te kasi oyo azali ya nzambe yayokaka liloba na nzambe azali koluka eloko mosusu te kasi ye akoyoka kaka liloba na nzambe liloba na nzambe kokoma mpona bato wana oyo ezali emonisami ya moko na moko ewuti epai na nzambe misusu bazali lokola Jambres na Jambre batelemelaki Moïse ezali mpe lolonge moko bato oyo bazali kotelemela liloba baza kote mosusu koluka koyeba mpe bango bazali kotelemela liloba bato bazali koyekola koyoka bazali kotelemela oyo ezali solo mpe ntango liloba emonani bango bazali kotelemela yango oyo ezali solo ewutaka na solo ewuti na liloba na nzambe ewuti na nzambe mpe eza komema biso na nzambe eza kozongisa biso na nzambe kasi kotalelaka liloba na bule ezali lokola Jambres na Jambres bango batelemelaki Moïse ezali lokola bato yango na ntango na biso mpe bango bazali kotelemela liloba na ntango na kangala bango balikaki badistraire Moïse bango za koloba ete biso moto aza ye moko te biso mpe tozali wana biso mpe tozali na makoki ya kosala oyo ye azali kosala kasi bango bazalaki na liloba ewuti epai na nzambe te bango bazalaki na eloko ya kopesa na libota na nzambe to ewuti epai na nzambe bazali kaka na mwa makambo oyo ya bamagie kasi nzambe azalaki Moïse azalaki na liloba na nzambe azalaki na bilaka oyo ya ntango ye azalaki komema kaka liloba oyo ya nzambe ye akendaki kaka te mpona kokende ye akendaki mpona ete batindaki ye ezali lolenge moko lelo oyo ebongi na biso na ntango oyo ya suka ekozala na bato bakotelemela liloba na ye kasi nzambe na ngolo na ye kosala ete bato oyo ayeba kovanda kaka katikati na solo bakobatelama na solo na 1 Timothée 4 na verset 5 ekomami boye 1 Timothée 4 na verset 1 kasi molimo ezali koloba na pwasa na ntango na suka ete kozala na bato mosusu bakobwakisa kondima mpe bango bakokende kotalelaka milimo oyo ya kozimbisa
mpe malakisi euti na bademon na milimo mabe oyo mpe tozali kobika yango mpe tozali komona na ntango wana molimo na Nzambe alobaki yango vuma na pwasa nini ekoleka na ntango na suka mpe biso ebongi na biso totelema kaka na liloba na solo totelema kaka wana ezali kaka wana nde molimo oyo ya solo ekomemela biso na solo na mokanda na Jude mpe ezali kokebisa biso wana kotalaka oyo ezali na ntango na suka na verset 11 ya Jude. Mawa na bango bango balandi nzela na Kayin, bango batikalaki ete bamemama na libungi na Balamu kolukaka baposa oyo ya mbongo na kotelemelaka na kozalaka batomboki bango babibemisi lokola ntango na suka na ntango lolenge moko na Kore asalaki oyo ezali bilembo na oyo na ntango na suka na verset 18 elobi boye ezali kitenya mibale elobami na bino na ntango na suka bato ya kosekaseka bakozala wana na posa na bango etelemeli ezali kolanda na oyo ezali na bozambe te wana ntango na suka wana elobi na ntango na suka ekozala na bato oyo bazosekaseka kotambolaka na posa na bango mabe. Nzambe asalaki biso makambo oyo wuta kala na ntina ete biso tokoka kozala surpris te tokoki kotanga mpe makambo ebele lisusu na 2 Thessaloniciens chapitre 2 kotalelaka na oyo ezali libebi oyo ya makasi kokoma kasi mpo na biso ezali na motuya komona eloko nini nkolo azali na posa tokoka kobika na ye elongo biso tozali ate mpona kosola na enemi na programe na ye to mwango na ye kasi biso tozali awa kosolola moko likolo na mosusu koyeba eloko nini Nzambe alaki biso mpe nini ezali kosala masasa yipi oyo etikali wana ezali kaka makambo ya pamba. Soki totangi na mokanda ya Actes des Apôtres chapitre 13 awa moto na Nzambe akomi makambo ebele na verset 40 na verset 41 tozali kotanga Acte 13 na verset 40 bokeba na oyo liloba na lisakoli na ntina ete ezanga makasi te katikati na bino bokoka kotiola yango te kasi wana ekomema na libeba wana ete ngai na kosala na ntango na bino eloko moko soki balobi na bino bokondima yango te soki bayebisi bino na monoko awa ezoloba na ntina Nzambe azali kosala eloko moko mpe biso totiaki danga na likambo wana ete bandimi oyo ya ebandeli na nzela na bango makomi mingi ekokisamaki mpe na ntango na biso liboso ya boyei na nkolo tozongi susu na ntango moko ya lisakoli Nzambe azosala makambo moko ya minene eza kaka te balisanga oyo lokola esalamaka na ndenge tomonaka yango na binzambe te Nzambe azali na mwango na ye Nzambe azali na sango moko Nzambe asololi na biso kasi na nzela basakola azali kolobeta bi ete botala mpe bokamwa mpona ete ngai na kosala mosala moko na ntango na bino oyo bino bokoki kondima te soki babetelaki yango lokola lisolo oyo ezali moboko na ntina likomi oyo soki basolo na bino na ntina makambo minene oyo Nzambe asali okoki kondima yango te kasi so basololi no mpe yo obiki yango wana yeba ete kondima na oyo ezali na experience na ndenge kobika ezali wana kotalelaka oyo ndeko asali na ndeko Branham kasi soki otali obeti osololi mpona bato bakoki kondima yango te bango bazomona ete biso zoloba makambo oyo ezali ya solo te
tozali kolekisa Il nous a makambo pas été dit la moitié. kasi biso Il y a tokoyebisa écrit la bango moitié oyo ou bien nommer la moitié de ce que oyo Dieu biso tozali a fait. koloba ezali kaka Quand on fait ekokisi quelque kutata katikati te na oyo nzambe asali mais quand on le vit, kasi biloko soki okoyoka yango ozoyoka ngana me soki obiki yango c'est devenu une partie yo komona eti yango de ekomi ta vie et de ma vie de kiteni ya croyant bomoi personnellement. ya ndako na yo 15, ekomi kiteni ya bondimi ya bandimi na acte nous 3 na avons verset encore ici 13 quelque chose qui nous est montré eza na eloko mosusu elakisalemi en biso relation à awa ce que Dieu s'est proposé de na faire. kotalaka na oyo nzambe alingi kosala mpe ya kosala yango 15, acte chapitre à partir du verset 15 13. na verset 13 acte 15 na verset 13 Lorsqu'ils eurent terminé, wana ntango bango basilisaki prit la parole jacques azwaki pour liloba s'adresser à eux en ces termes. mpo na kosolola bango na ntango oyo bandeko na ngai Écoutez-moi. boyoka ngai Simon Arabe, porté comment Dieu lui-même avait Simon d'abord été soucieux de alobelaki gagner biso à son ndenge nini nom un nzambe peuple alingaki kozala na libota moko na bapagano et avec ces choses s'accordent les na paroles ntina na de yango yango ekokisi liloba na liloba liloba ya basakoli oyo ekomami ete Je reviendrai et je ngai nakoya rebâtirai le mpe ngai tabernacle de David, nakotonga qui est en ruine. Je o ndako relèverai ya ses nzambe ruines ya davide mpe nakobongisa bisika nyonso yango ebebisaki mpe nakotelemisa yango même. ngai moko Je relis encore. nazali Je kotanga continue encore à lisusu lire encore mpe verset nakokoba 17, lisusu na verset 17 na 18 suivre. mpe tokokoba Afin que ceux qui restent na ntina ete baoyo oyo bakotikala cherchent le Seigneur bakoka koluka nkolo et que tous les païens, mpe bapagano nyonso tous les païens mpe bapagano nyonso mon peuple, oyo bazali libota na ngai yango elobi nkolo ma possession, dit le Seigneur, oyo bazali ya ngai oyo azali kokokisa yango comme il a été connu de toute lokola éternité. yango eyebanaki na wuta oyo ezali ya seko na seko lokola balobi yango na nouveau testament moto moko azali koloba wana verset 17 awa ezali na makanisi moko ezali makasi oyo elobameli biso nzambe azali kobenga libota aza kobenga bapagano ete libota na ye na ntina ya nkombo na ye mpe tozali komona oyo ezali na motuya ya komema nkombo na nkolo mpe yo ndima yango mpe olinga yango bato ebele bazali kozwa nkombo na ye epai nini yango ezali kosala na oyo bango bazali kokanisa meso balobi na bango bozwa libatisi na nkombo na nkolo bango bazali koboya kasi awa basakoli balobi ete nzambe kati na mabota na ntina ya nkombo na ye azali kobenga libota moko mpone koya kosalela na ye basalela ye bapagano nyonso bazali libota na ngai yango elobi nkolo oyo azali kokokisa makambo wana bango bazali bato na ye bazango bazali baoyo ya ye biso yebi na ntango na biso oyo ete nzambe akomema mosala na ye oyo abandaki ntina suka yango elobi ete yango elobi nkolo oyo azali kokokisa yango na verset 17 ezali biso te ezali ye nde abandaki mosala na ye mpe ye nde moto akosukisa yango ye nde akosukisa yango awa ekomami ete lokola yango eyebanaki wuta oyo ezali suka te nzambe wuta ebandeli na ntango ye asololaki deja na makambo wana na basakoli nyonso oyo atindaki ntongo mpe pokwa mpe atikaki bango bakoka kosolola na ntina ete oyo yango ekokoma oyo ya solo kala mingi te mpe biso sasa epi tozali komona yango na nzela ya ngolu tozali kobika yango mpe tozali kososola bilaka nini oyo nzambe apesaki bana na Israele mpe biso bongi na biso tokoka kozala kokesana koyeba lisakoli na epesameli na lingomba mpe wana biso tozali kosangisa makambo te kasi biso ebongi na biso tokoka kososola yango na nzela na ngolu na nzambe oyo mpe ezali na makasi na biso te ezali nde mosala na nkolo katikati na ngai mpe katikati na yo
nkolo quand la totalité ntango de l'Église sera bato na ye nyonso lingomba bakokota à Israël de nouveau. wana ye akozongala lisusu bandeko na bana na lingomba bana na Israël kotalelaka Barome chapitre 11 Ici, un enseignement très profond. biso ozali komona alite ya moko ya makasi ezali Dieu a comme na oyo nyonso nzambe azali kosala azali kokanisa mpona sala na Rome chapitre 11 oyo alingi kotanga chapitre nyonso akobanda na verset 11 mpe akoki kosuka na 26 kasi oyo alingi kotanga nyonso na ndako akoki kokoba kasi biso tokoka kotanga na Rome 11 na verset 11 nazali kosenga bino eske ezali na yango na ntina yango nde bango bakwei ezali ndenge wana te kasi ezali na ntina bango ya kokweya na bango nde lobiko eye na bapagano oyo nde senge te etinda ya bango bakoka kozala na zuwa kasi soki kokweya na bango ekomaki lipamboli moko monene mpona bapagano kasi ekozala nini ntango bango bakwei biso tokoka kozwa lipamboli me ekozala nini koleka ntango bango bakozongela na bonyonso ekozala omoni te nzambe nde abongisi mwango na ye mpe na liboso deja ye amonaki yango ete Israel wana na liboso bango bakobwakisa ye bakondima ete tete ye azali Mesi na ntina yango ntango atindaki bayekolino alobi bokende na mokili mobimba mpe koteya sango malamu na ekelamu nyonso liboso azalaki na bana na Israel kasi ma balobi bokende ntina suka na elongo nzambe azobenga baoyo ayeba bima bakoka kobulisama mpe bamibongisa mpona mokolo oyo ya monene ya bozongi na ye sasa epi tozali kotanga lisusu oyo ezali kiteni ya mibale na verset 25 na Rome 11 motema ekenze ebetaki mwa ndambu ya bana Israeli tina ete wana bato nyonso to ya bapagano bakoka kokota oyo babengamaki biso ezali kosolola na kati na lisanga oyo na oyo ezali ntango na Nzambe na ntango ezali mpona lingomba na ntango Nzambe akosala na Israeli mpe na ntango na suka mpe kotalelaka makambo nyonso Nzambe alaki mpe na ntina yango awa Nzambe alobi na biso o motema ekenze esimbaki mwa ndambo ya bato na Israeli tina ntango eza mpona libela na libela te tina ntango ote bato oyo nyonso tu bapagano bango bakokota katikati na lingomba na ntango yango ekokokisama Nzambe akozongela lisusu na libotane ya Israel akomonisama lisusu na bana na Israel na mbala moko bango bakobikisama bango nyonso to bakobikisama mpona nini mpona ete ezali ntango na Nzambe ekokisami mpona bango toyebe ete ntango na Nzambe ezali kokoma yebe ete nyonso ezali kobongwana soki lelo oyo ntango na yo na Nzambe ekomi nyonso to ekobongwana na ntango oyo te ngonga na Nzambe ezali kokoma Nzambe ye moko azali koya mpe azali kosala tokoka koyeba eloko moko ezali kokoma na suka mosusu ezali kobanda lokola na ntango ya kala liloba eutaki na bayuda ezongaki na bapagano lolenge moko liloba ekouta na bapagano ekozonga na bayuda nyonso na ntango na yango ekosalama lokola Nzambe ye abongisi yango na verset 26 ekomami na eloko moko ezali na mutuya ezali na lolenge wana ete Israeli ye akobikisama na oyo ezali libota na ye nyonso yango ekomami ete ekouta na Siona kuna kouta na Siona kuna mobikisi akoya mpe ye akokangola Jacob na oyo nyonso ezali kozanga bonzambe
Et pour moi, ici, il s'agit principalement de mpona ngai oyo ezali motuya lobi ete kouta na Sion na mobikisi akoya. Chapitre 3. Tokota moke na mokanda na Joël na chapitre 3. De quelle manière merveilleuse les hommes de Dieu. Pe tokomona na ndenge nini ya mozindo bato na Nzambe bamonaki uta na kondima na kala bango batotolaki ya makambo oyo liboso. Non, je voulais dire chapitre 4. Joël. Ngai naloba na Joël chapitre 4. Joël chapitre 4. Verset 16. Na verset 16. Et 17. Tokotanga tina 17. Verset 16 et 17. En français, c'est le chapitre 3, verset 16. En français, Joël chapitre 3, na verset 16. Na kouta na Joël nkolo azali koganga pe wana mabele azali koningana kasi mpona libota na ye toyebi ete nkolo azali ebombelo oyo ezali ebombelo monene mpona bana na Israele. Verset 17, alors vous Na saurez verset que c'est moi 17 l'Éternel. wana bino bokoyeba ete ezali ngai nde Ma montagne. Nzambe nazali Nzambe na bino yabiki na ngomba oyo ya bule. Dans ce verset, Soki bozotala katikati na makomi oyo tozomona oyo ekomami kombo na Siona dans le Nouveau Testament, lokola biso tangi awa na kondima na sika Paul a exprimé la même chose yasololaki mpe comme nous likambo pouvons moko wana lokola biso tokoki kotanga yango komona ete kowuta na Siona nkolo akobima mpe Israele dans sa totalité. na bango lokola libota bango bakobikisama. Nous lisons déjà et peut-être que vous pouvez Soki tokoki kotanga à la maison. toki bino boni kotanga ngo na ndako bokoki kosala yango awa ezali na ntina mokolo na nkolo kotala na Joël chapitre 3 Ici, le jour du Seigneur est déjà bazosolola na ntina ete mokolo na nkolo yango ekomami annoncé. wana chapitre 4 yango etatolami 4, pardon. na verset 4. Joël 2, plutôt, verset 33. Le soleil se Na Joël 2 na verset 33 wana moi ekokoma avant l'arrivée molili de l'Éternel. mpe sanza ekokoma lokola makila Joël 2, verset 32. na mokolo ya nkolo na verset 32 kasi nani akobelela kombo na nkolo akobikisa mpona ete lobiko ekouta na motane na Siona kuna na Jerusalem lokola nkolo alakaki yango mpe bawana oyo moke bakotikala oyo nani nkolo akobenga kouta epai na ye na Joël chapitre 2 na verset 30 oyo ezali na ntina ete mokolo na nkolo mpe na ntango wana Biblia elobi na biso ete lobiko ekowuta na mboko na montagne na Sion na Allemagne te na Amerike te wana ewuti sikoyo lobiko ewuti na bapagano ezongi na bayuda wana ba 144,000 bakozala wana bazali kozela mpona bamona loboko na nkolo mpe bakoka kobika ngolo na Nzambe wana kotala na bato moke bakotikala nkolo nde akobenga bango. Mpe nsima na yango bitumba oyo ya monene ekomami na chapitre 3 na verset 9 bokoka koyebisa na mabota bokoka komibongisa na oyo ezali etumba na bosantu mpe tozali komona wana bambongo oyo ya ba islamique baoloba te na baguerre oyo ya bule ntan bazoloba guerre oyo sainte yebi ete ezali etumba nde ya mosantu koyebi ete Nzambe lokola mosantu oyo azali solo ye moko nde akosala ye moko nde akokota makambo wana mpe yeba ete mopepe makasi lokola mopepe makasi ya moto ekowuta lokola mbula na likolo ekowuta na likolo yango ekomami na pwasa nyonso na verset 11 balobi ete bomibongisa bopusa na bino oyo bozali bapagano nyonso bazali zingazinga bamabota yeba ete nkolo akoya lokola mobundi bino banation botelema boya na vale na Josafati mpona ekozala mpona ngai na kotelemela mpe na kosambisa baoyo nyonso bali maboto ezali zingazinga mpe Biblia elobi ete kozala na ntango wana nde bokobuka mpona ete bambuma eteli mpona ete place akotondisa deja etondi kotia bambume
ekomi Ça, c'est l'heure oyo ezali mokolo na dans nkolo laquelle Dieu oyo ezali ntango restituera oyo nzambe seulement avec les akofuta peuples païennes, baoyo nyonso avec les oyo tu nations bazali avec mabota avec- oyo ya mais bapagano il accordera, il manifestera son salut à son peuple. nzambe Il fera akomonisa grâce. À cause de lobiko nous, na ye ils ont été endurcis na et bato na ye aveuglés. na ntina na biso bango bazwaki motema ekenze mpe bakangamaki miso mpo nete biso tokoka kokangisama lokola ekomami na Romain 11 lokola ete lobemi ete soki kobwakisama na bango ezalaki na motuya mpo nete lingomba ekoka kobika kasi kozala ndenge nini ntango bango bakozongisama wana ntango lingomba ekokóma na suka mpe ekomi na bonzambe ye nkolo akozongela bana na Israele mpe ye akokokisa mwango na ye nyonso na lobiko. Apocalypse chapitre 14 balakisi biso oyo ndenge nini bampate nyonso oyo ya Israel bavandi na montagne na Siona. Apocalypse 14 na verset 1 mpe nga namoni vision moko namoni mwana mpate kuna na ngomba na Siona mpe elongo na ye 144,000 bato oyo bazali na kombo na ye mpe kombo ya tata na ye yango ekomami na front na to na mbunzu na bango. Bango bazalaki batelemi kuna na montagne na Siona mpe kuna kouta na montagne na Siona kobengama ekosalama kuna nde ezali na ngomba wana nzambe akokita mpe akotelema na baoyo na ye. Akozala na montagne de Olivier Motal oke yango ekobukama kasi na montagne na Sion yango ekozala ekotelemi mpe kuna oyo nyonso bapate na Israel bakosangana kuna lokola biso tokoki kotanga yango. Oyo ebulukutu bato bazali na lola na baoyo bazali na montagne na Siona na ntango wana bango bakoyokola nzembo yango ekomami na verset 2 nga nayoki kouta na lola makelele moko lokola makelele ya mai monene lokola kake moko makasi ezali kobeta me na ntango moko wana mongongo nga nayokaki ezalaki lokola bato oyo bazali kobeta banzenze moto oyo abetaka banzenze oyo azali kobeta nzenze na ye bango bazali koyemba nzembo moko ya sika liboso na kiti na bokonzi mpe le 4 êtres vivants na bampaka kasi moko akokaki koyeba nzembo wana te soki kaka 144,000 oyo bango basombami kouta na se oyo tokoka komona ete kuna lisanga na likolo bazali koyemba nzembo oyo wana bango bazali kosakana na feti ya mwana na mpate kasi nzambe wana ezali koyemba makoyoka na ntina se mpe baponami oyo ya Israel bango mpe basangani kuna na montagne na Siona mpe balakisi bango kuna na montagne na Sion bango bazali kuna na mwana mpate mpe bango bazali koyekola liloba wana mpe bazali koyemba yango mpe nsima ya feti oyo molulu ya libala mwana mpate nkolo akokita na baoyo ya ye mpe wana milenium ekobanda oyo ngolu nini nzambe apesi biso mpona tokoka koyeba makambo oyo nyonso mpe koka koyeba makambo yango oyo kala mingi te kokoma oyo esi eleki wana makambo yango esi ekokisami lokola ntango na kala na makambo bambulu eleki bato bazelaki bamona makambo ekoka kokomisama kali lelo biso soki tozali kotala na nsima tokomona makambo ndenge nini elekaki mpe biso tokoki koloba lisanga mpe biso tokotala na ntango wana komona ndenge nini makambo yango mpe esili koleka. Nzambe na biso azali na kati na mosala mpe azali na mwango na ye na biso azalaki na mwango na ye na Israel azalaki nango mpe na mabota oyo ya bapagano mpe ntina ntango na biso mpe sengo na baoyo ntango bazali komitika ete bamemama na mwango na Nzambe mpona yango ezali solo mpe koyeba ete oyo ezali siko ekozala eloko na solo ntango yango ekokokisama ekozala moto akotya makanisi na ye te ngai na yo tokozala oyo ezali bato bakobika yango kobongwana na nzoto na biso ezali oyo kokokana oyo Nzambe apesi komelaka
liswe kwa na ba oyo bakufi na Kristo yango nyonso tu ezali elaka me toyebi te ndenge nini yango ekosalama. Nzambe nde akosala yango mpe ye ayebi ndenge nini akosala yango. Oyo eza motu oyo apona biso eza kaka tokoka kondima lokola kaka likomi elobi mpe likomi elobi ete bakufi katikati na Kristo bakosekwa oyo balalaki katikati na Kristo mpe nsima na biso totikalaki na bomoi. Biso tokobongwana mpe elongo biso tokomemama na lola na likolo mpona kokutana na nkolo kuna na mipepe. Nani yango akoki kotya ndimbo makanisi na makambo oyo akoki ti. Biso ebongi na biso kaka tokoka kobika makambo wana mokolo Nzambe abongisaki oyo ezali kokokisama ya makomi. Nzambe azali kokokisa mosala na ye na ntango na biso. Azali kobenga libotani ekoka kobima na baoyo ezali mabota bapagano na ntina ya nkombo na ye mpe azali komema biso na liloba na ye mpe azali kobongisa biso. Azali koloba na oyo ndeko Branham alobaki ete azalaki koloba ete nyonso esi ekokisami. Israel ezongi deja na libota na ye na mabele na ye mpe masakoli nyonso bilaka nyonso yango ekokisami. Azali koloba matango nyonso na nga namoni eloko mosusu te oyo etikali. Eloko mosusu etikali ekokisama soki kaka ezali te boyei na Yesu Kristo. Ye alingaki koloba ete na makambo nyonso kolakisa ete biso azali kozela biso makambo mosusu te eyela biso. Toloba te ke Yesu azali koumela te kasi biso na biso efungwama. Tokoka koyeba ete oyo nyonso nkolo asi asali mpe tokoka kososola ete tozali na kati ya mosala moko monene ya nkolo. Yango nde Frère Frank alobi ese bino botutami na ngenga ete Nzambe azali kosala eloko moko bato soki kotala boye bazomona eloko moko te moko na moko ebongeta kwa komisambisama ye moko. Kasi ngai uta bambula eleki navandaka kaka nabikaka kaka na ndenge oyo ya malamu oyo ezali maboko mosala na Nzambe mpe nazali kobika yango mikolo nyonso. Navandi kaka te elongo na bato oyo bamonaki oyo ezali nguya ya monene ya ndeko Branham te. Ezali ndenge wana nga nakoki koloba ete Nzambe nde afungoli motema na nga mpona ete nakoka kondima mpe nakoka koyamba mpe nakoka kosangana na oyo nyonso oyo azali kosala. Oyo liloba emonisami na Nzambe yango efo ememama na mokili mobimba lokola litatoli. Yango nde lolenge wana yango ekomami na Matthieu 24 na verset 14. Sango malamu oyo na bokonzi yango efo etatolama lokola litatoli na bato nyonso to bakondima yango te. Bino bozala na susi yango te me kozala litatoli na lolenge ete mutu moko azala na esika te ya kokima na ntango wana. Nzambe apesi signal moko boye apesi asali bikamwa munene na ntango na biso mpona komema biso na mayele na biso koyeba makambo nini azalaki na posa solola na biso. Bato bamoni makambo wana nyonso to minene kasi basosolaki te ete Nzambe asukaki te na makambo oyo nyonso. Oyo nyonso azalaki na nzela ya miso na ye azalaki kobenga libotani ebima mpe apesi sango oyo ezali kobongisa biso. Mpe ngai nakoki kosangisa yango na oyo etali kobengama ya kobima na Israeli. Moïse atindamaki na Faraon mpe makambo minene esalamaki. Kasi ezali kaka nde na suka wana ntango makambo nyonso apesaki Nzambe alobaki na bango te bokoka bana na pate mpe ozwa makila botya na balento ya porte. Ezalaki nde ntango ekokanaki mpona ete bato babima mpe kobenga ya kobima ekokokokisama. Biso toyebi ete ezalaki nde kuna na Golgota Nzambe azalaki na
koyoka na moko nzambe asalaki yango kuna na Golgota. Mpe nkolo alobaki ete tala boyokani ya sika oyo euti na makila na ngai. Mpe makila yango esopanaki mpona bolimbisi ya masumu ya bato ebele. Mpe moto oyo alingi koya epai na nzambe ebongi te ya ndima ete nzambe azali wana. Mpe nzambe atikaki te bakoka komona ye. Mpe ye azali kofuta ba oyo nyonso bazali koluka ye. Mpe ye azali kopesa bango oyo nyonso ye alaki bango. Eza na ntina toloba ete nzambe asali boye na ntango na biso makambo minene te. Ebongi te nyonso ezala koyoka na elongo. Liloba na nzambe, molimo na nzambe, libota oyo basomani na makila. Nyonso to efo ezala na boyokani. Nyonso to efo ezala na boyokani mpe tambola nzela moko. Ebongi na biso te tokoka na oyo ezali boyengebeni mpe na oyo ezali kobulisama euti na nzambe, kobulisama na oyo ezali liloba na nzambe. Mpe soki biloko oyo nyonso ezali kati na biso, nzambe na nzela ya ngolu na ye akosala oyo etikali. Kaka na ntango wana tokoki koloba, tokozala na susi moko te. Nakoki kozala na basusi na ntina na ngambe pa mpono oyo lingomba na nzambe te. Bibebi katikati na Biblia oyo balakise biso ndenge nini mpe bakoma yango. Ndenge nini Yohani alobaki ndenge nini nga namoni oyo liboke nyonso ya bato oyo liboso na nkolo basukwami na se ya makila na nkolo. Mpona nzambe nyonso tu esi ekokisama. Baoyo na suka bango bazali kobengama mpona babima mpe bakoka kobakisama katikati na lingomba. Na lolenge ete wana oyo ezali nyonso ya bapayone bakokota mpe nkolo akomonisama na bana na Israele. Mpe elongo biso na ye tokobika kuna na milenium. Mpe nsima na milenium ekozala na eternité oyo yasi abongisaki. Yango ezali kati na mbika mitema na biso. Yango na Ecclésiaste chapitre 3 na verset 11 beto oyo nyonso tu nzambe asali okoki kobakisa eloko te. Na oyo nyonso nzambe asali yango ezali bule. Biso tozali kozongisa matondi na nkolo na biso. Na lolenge ke na ntango na biso tozali apesi biso ngolu ya koyeba oyo azali kosala mpe tokoka kozala na katikati na makambo wana. Biso azali kotika ye akoka kosala na bomoi na biso. Ezaka bato bazali kotala te oyo nzambe azali kosala. Kasi ezali susu bato oyo bazali kobika ngolu na ye lelo oyo. Lelo oyo tondimi ete na mitema na biso nyonso tokoka kozongisa matondi na nzambe na biso. Otalaka nde lokola nanu yango ekoki te. Mpona ete asali makambo minene katikati na biso. Aleluya. Akumisama kombo na ye monene, kombo na ye oyo na bule. Totelema lisu mpona kokumisa ye. Nzambe moyenge beni kouta na motema na biso mbato zongiseli yo matondi mpona ngolu mpe bolamu opesi biso tokoka kozala na se ya koyoka eloba na yo. O nkolo, yo oza kokomisa yango eza na bomoi, yo oza kokomisa yango pole. Mpona biso ezali oyo ezali ya kofungwama. Lokola yo ozali liboso na biso, mpe yo moko nde ozali kosolola na biso. Nkolo tika ete oyo nyonso ekoki kozala libako mpona libota na yo. Ekoki kotelema na molimo na yo nkolo longola yango. Ti biso toa na pose totelema kaka na boyokani na se ya makila ya boyokani. Biso tomikitisi liboso na yo nkolo. Mpona manso oyo opesi biso. Biso tomekaki kosalela yo. Kasi nkolo yo moko sala oyo etikali. Sala moko na kati na moko na biso. Nkolo tozongisi yo matondi mpona bandeko mibali mpe bandeko basi oyo bazali awa. Mpe bayeba oyo bazali bisika nyonso na mokili mobimba. Mpona ete yo ozali na libota na yo na monoko nyonso na mabota nyonso. Toyebi ete nkolo soki yango ezali na mokano na yo. Tika ete okoka lisusu. Okoka kotelemisa loboko no na mobali.
à l'est et kouta partout. na Europe na Est pe bisika Encore un appel nyonso puissant puisse retentir. ete kobengama moko ya makasi kwa koyokana Seigneur, se sont égarés katikati na bato au sujet de ta mpo ete parole. bato Mais babungi na wetaleli avec une liloba na voix yo puissante, kasi tu appelleras yo les na tiens à nzela sortir. na ngongo moko makasi yo moko kobengisa bango bakoka kobima Tous ceux qui kolopambola baoyo nyonso bazali kopambola parole liloba no mpe et qui bazali sont kondima prêts liloba à na te yo suivre dans l'obéissance. mpe bango bazali Bien-aimé Seigneur, nous basengi balanda yo na komikitisa nkolo et je biso te toyoki demande liloba na yo mpe nasengi yo eloko moko reconnaissant, tika ete tozongisa matondi nkolo reconnaissant. tokoka bato baza kozongisa matondi Enseigne-nous lakisa biso nkolo à ce que nous devons apprendre à na lolenge nini te louer, à biso t'exalter, tokoka à te koyeba remercier, à kokumisa apprendre yo à te mpe parler koloba na yo avec nous, de merci révéler ta volonté et ta parole. nsima yo Que cela kolakisa puisse biso encore liloba avoir na lieu, yo Seigneur. kofungola biso mabombani na Puissions yo ensemble ete biso nyonso lisanga tokoka kotelema kotelemela mingongo na biso d'une seule bouche, mpe car to na à monoko la droite de moko l'Éternel est tokoka élevé. konetolaka nkombo na yo mpo nete loboko na yo Conserve la victoire. ezali nde kobomba Seigneur elonga Dieu, o tu nkolo as nzambe parlé na avec biso nous. yo Ta sololi na parole est biso oui et amen. liloba na yo ezali Et nous iyo l'avons mpe amene reçu. mpe biso toyambi En nous, elle trouvera son accomplissement. tondimi ete Seigneur, katikati notre na Dieu, biso je yango te remercie. ekomona Je te kokokisama remercie. yango kolo topesi yo matondi mpona ofungoli meso na biso mpe yo opesi biso epakolami na tina ete tokoka komona mpe mitema na biso efungwami mpona ete tokoka kondima nyonso oyo nde osali yango mpe nazongiseli yo matondi mpona ndimbola ya liloba no nyonso kotalela kondima na kala mpe kondima na sika napesi yoso matondi mpona ndeko Branham mpona bandeko na biso Paul mpona basali nyonso ya nzambe oyo otindi ntongo mpe pokwa nkolo nzambe na biso yo opesi biso elakisi biso moko ezali complet mpe toyebi nyonso na nzela ya ngolu na yo nzambe na nguya nyonso tika ete lokumu mpe masanzolami mpe konetolama lokumu ezonga na nkombo oyo ya bule ya Yesu. Alleluya, amen.